Eh bien, bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique à mon Konalelo, plutôt analyse l'actualité politique à mon Kanabiso, l'actualité socio-économique, l'actualité nyonso ezali ko salama awana République démocratique du Congo, lelo oyo toza bongo mokolo ya vendredi 3 septembre 2021 na cadre émission Kindoki Politique to yambeli bino professeur Twangela Kama azali bongo professeur des universités azali moko ya ba professeur ya inikin na faculté ya économie ngena loba azali pe moko ya ba oyo ba misana na plateau Kindoki Politique na elongo tokosola mwa mingi na oyo etali bongo ba problème économique ya mboka na biso nini faut salema nini salemi et puis tokomi wapi na économie nationale ya mboka na biso professeur Nkamba Mbote na yo. Bonjour maman. Bonne santé. Toza malamu nzambe azali kokomba biso. Tosali motango ebele tozio te ozalaki en mission makambo pe ya mosala na mission na kotambola na kati ya Congo ba définir nous relever vraiment sur tous les plans. Merci maman Naomi pour na motuna na yo. Ya solo toleki si moi mikolo sans que tokutana na plateau ya Kindoki Politique nazalaki na déplacement pour na Moussa Nabiso, Oyebeketo, université Nabiso, Tokendaka, Moussa Tolongi qui s'est toqué ailleurs, autant que ça peut pas nakuna, tant Moussa peut toquer ba consultation, où ils allaient Moussa to sala katobé en service à la société. Okay. Pour enseignement, Nabiso ils allaient mingi recherche, enseignement, ils allaient payer du sous-suna, service à la communauté, tout service rendu à la société. Et quand nous partons comme ça, tokenape ko sunga na musala pour être toye ko la makambo ezali ko leka 4 na mboka na biso. Ba défi ezali belé. Congo ya solo to zali mboka munene mais to zali mboka oyo ezali na besoin ya lisungi et puis to zali na besoin ya musala makasi pona ko bongola bomo ya bande ko na biso bazali na kati ya mituka. Ba mususu babenga ngo le Congo profond. Nga na benga ngo mingi le Congo réel ezali na mokuse esika oyo tango moto akei amoni akozala lisusu lolenge mokote po tango mosusu kanisa na Kisasa ete Kisasa nde ezali résumé ya Congo mobimba te ezali bongo te nazalaki na Kananga nakendaki na territoire ya Dibaya nakendaki na périphérie pe ya Kananga namoni moi bamboka mike moi mingi nazali kotambola na mutuka donc permettre ngai na mona ba réalité mosusu na koyeba penza te namoni ete bandeko kuna balekaki na tango moko ya pasi na tango ya ba événement tobengaka mingi événement ya kamona sapu ba destruction ezalaki bato babungisi bomoi bamusu babungisi musala pe biloko na bango. Mais na zaki nesengo komona ete ba miango mususu oyo président abongisaki e bandi déjà kosala malgré que zali neti moi litanga muke na kati ya balé ya problème ya kokoso ya mindondo mais il a kisi ya solo ete tozokende na nzela oyo peut-être ekomemela biso espoir eloko efrappe ngai mingi ezali komona bato oyo baza ko vivre dans conditions moko difficiles mais bazali bazan espoir bazali enthousiasme mingi c'est-à-dire que loko nous se koyela bango pona bonheur na bango en tout cas bako ya bango malamu kimia pe zongi nazalaki un peu surpris comment on a été chef a remplacé avec moi azali elenge azali de bonnes dispositions azali moto ya tangi tout ça ko soit en français azana makanisi kitoko namoni pe bato basalisaka mingi Congo bato ya ba programme ya Nations Unies baza présent bazana makanisi malamu pona Congo et eloko ezozanga biso peut-être to se concentrer peut-être de conférences moko ya développement et à lisusu po ete bato bakanisa ba réfléchir lisusu pona développement ya Grand Kassai et permettre région wana était bimala pasi
Le rôle de Mouya Kissi, qu'on attend au coma qui infrastructure, ni au Kuta qui ça va à niveau il y a modernité, bon, c'est sûr que on a niveau à Kasaï central, ville ya Kananga ezali babenga kala Luluabu, les villes très importante dans mon Kanisi naebi Miangote, mais je crois que c'est plus d'1 million d'habitants. C'est une très grande ville. Avec des infrastructures imposantes, mais où ils ont une réhabilitation makasi. Neti ba structures sanitaires, ba hôpitaux, ba bitelo, les écoles donc ils ont makasi parce que ils ont une population très jeune, très jeune. Amoni donc on est frappé personnellement comment on a été population à Kassai, ils ont beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Donc, taux de croissance naturelle est très important. Donc, l'infrastructure est accompagnée à la population. Il y a des amis qui école, centre de santé, dispositif, il y a santé publique qui peut être à Makassi pour accompagner la population. Merci Mingwana ezalaki moi résumé ya parcours na yo na Congo profond précisément na Kasai tozondi make moi kimi ezali vu ko tamboli pe na mutu kati okomi connaître déjà bon signe kasi to na plateau na biso atomisana ko yamba ba politique bazo polémique na o etali bongo près ya FMI na ngambu ya RDC près o FMI ezalaki programme ya aide pesaki biso pour 3 ans kasi ba pesi biso mo solo pour son économie na biso et telema biso balobi ke Congo ko bonga na ba prêter ko bonga na ba dette te ezali mabe makasi pona mboka na biso kasi ba ya pouvoir bazo ba ke ezali moko ya ba pour ça la biso que et sunga ba programme nyonso o tozana ngona kati ya mboka bino étant que ba spécialiste na kati ya domaine ya économie avino ezani. Non, maman, clairement, la vie est différente à la politique, parce que biso, économiste, na kansim, balamuso, yambakingai, na touchaki, moi, les camarades mouké, na lobaki, qui pour na biso, économiste, ozaki, sengo. Nous sommes réjouis. Yakoyeba été mboka na biso et côté en programme avec, entre guillemets, en programme avec le Fonds monétaire international, parce qu'ils allaient marqueurs. Il y a économie. Ils allaient jalon. Ils allaient faire en soi. Ils allaient dire que le droit de se tout se peli à tout ça. Non, c'est les la naïveté on a été, tout ça ban amikete, tout ça mikolo, tout ebi mo comme tout ça kanisa. Mais ils allaient signer à bien parce que et qu'on permettre Congo tant aux ana ba négociation, na ba partenaire na mususu, na ba investisseurs bali koya et consort. Base un élément sur lequel se baser na ba analyse na bango. Na ko personne dakisa. Moto ya lingi koya na Congo a bénéficié na code d'investissement ezalia na ba ouverture ya za ko mona na domaine na ye. Il faut se sentir protégé. Il faut se sentir que non, ce qui na bani musana bato en cas de problème, solution est kozwama. Et ce qui tozaki bato to bani ko redresser l'économie na bisote Fonds monétaire alingaki koya ko pesa biso maboko te parce que le Fonds monétaire ne travaille pas à la place du gouvernement congolais, il travaille en soutien aux actions du gouvernement congolais. En clair, ça veut dire que makoki ezali ya bino biso toza basungi. Mais la bonne nouvelle c'est que avec ces nouveaux engagements et à Fonds monétaire ezali pe nyongo. Oui, mais nyongo ezali parce que mboka ekoumela seko na seko. Tout le baron a hymne national na biso que biso ba etozali lelo tokotika mboka oyo na bano bakoya lobby. Donc il faut ezala ba nyongo moko responsable. Soki to koti nyongo po te to lia po to sala feti ezali nyongo moko ya malamu te. Soki to koti nyongo po te to tonga ba infrastructure tozali kobeta na yo lisolo liboso ete to ba na émission li makambo etali ba infrastructure routière. Soki to zwi mbongo wana et sungi biso parce que ça musala nyonso te j'insiste beaucoup mbongo wana ko ça misala nyonso te na Congo mais ko sunga et ko pesa un plus na makoki au Congo azali ko mobiliser pour être ça misala na ye ce que ça misala moko ezali raisonnable et ko bota mbando wana ko profiter na Congo et ko profiter même na ba jeune o na tanga kiawa bazana mike bakokina ko sala te mais ba ya kokuta betelo o ya malamu ba ya kokuta ba l'hôpital o ya malamu et ko permettre bango bazana encore plus fort
l'air bango bakokola. Donc en résumé, pour Nakobate Langonga, je dirais que la reprise de la collaboration et de la coopération entre le pays, notre pays, la RDC et le Fonds monétaire international est une très bonne nouvelle. Et puis, il faut permettre Bissopé, il y a un problème, il y a discipline, tant hein. Félicitations à Bandeko IGF, ça pour les accusations, c'est moi discipline, il y a Konyang et la Misolo, n'est-ce pas? Et les alipes marqueurs, il y a discipline budgétaire. Pour les Mbonga aux États-Unis, Mboka à Nyongo, les uns et les autres, vous allez un peu plus disciplinés dans Konyangela. Parce que le Fonds monétaire a d'habitude, mon constat qui est malamouté, ligne wana ou ba pesa ki wana nyoso bokozwa te eza te ba kamate mbongo ba yeba tie na mesa non ezali mbongo mo ya kamale de telle date à telle autre date, n'est-ce pas? Mais ce qui entre temps ba revue à fond eza ko ya eza ko mona ke misa yo sala malamouté ba ko telemisa ba ko stopper babino, il faut te réévaluer, il faut total là, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. C'est ça la bonne nouvelle. Mutunyo so Azako Tamula na bobo inaye, Azan a besoin de Katang Moussou Batouabinaye, félicitations, vous êtes sur la bonne voie, etc. etc. Bah, décision, il y a politique économique, comment le pays va se guider, comment le pays va se conduire, dans quelle direction il va aller. On est arrivé à décision, oui, le gouvernement congolais a cause. Mais notamment ligne de conduite, opposant, n'est-ce pas là une manière de nous contrôler? Bah, conditionnalité à fond. La condition. Non, on a le moyen de contrôler biso. Ce moto à lobby par exemple, n'a pas ça au conseil. Au sala tout ba prix na mboka na yo est stable. Est-ce que ça a pêché au toli mabe? Ce que le na yo que na ba dépense na yo ya souveraineté. Hein, ko sala attention de quelle manière on dépenser na mandoki, de quelle manière on dépenser na ba fonds secret, ba recherche à sécurité, biloko ndenge na biloko yo za na clarté. A pêché au conseil que keba ko bungsa mixolomingi kunate. A pêché au conseil mabe. Ce que le yo que bon consacré na enseignant na yo, il faut aussi en sorte que gaspillage des alatés. Après ce conseil mabe, je ne pense pas. Ezali batoli eza malamu et bato ebele bakate que engagement au na Fonds monétaire international ezalaka pays de préparaka yango. Vous devez vous engager. Au Kolobana Fonds monétaire que na misolo na zosenga bino naza na programme na sala boy. Ya koya atali ceux qui boyokani bo signer ensemble. Conditionnalité ça pas tellement une façon ya ko contrôler biso parce que zali ba engagement au biso toza ko signer biso moko. Tolbi na bango par exemple que nous to dépenser plus que nous ne pouvons encaisser. Ce qui doit être changé. Est-ce que ça m'a beba que non bino bo s'engager qui était bo sala boy pour la ligne bo changer. Il faut bien répondre à la question. Bolobi que Banque centrale est allée indépendante. Pour la ligne, tout le monde que comme Kolandamibe, qu'il y a ministre et finance. Ce n'est pas le cas. Je donne un exemple. Le Fonds monétaire peut dire non, vous ne respectez pas vos propres lois. N'est-ce pas? Il y a un intérêt, ma casse personnellement dans ça, comme on a un engagement, ça va amener beaucoup plus de discipline. Et tant que discipline est commis, et loco est commis automatique, et commis vinayo. Dépassement budgétaire, Maman Naomi à la Moukaka tous les jours à la même heure, elle fait sa prière au même moment, elle est prête, elle commence le service à telle heure. Ça s'appelle de la discipline, n'est-ce pas? Toti Kabiloko Rosa Biloko, un régime précédent, Motoba nommé. Bakamati, combien de millions de dollars va payer aux frais d'installation. Mais non, ils ont une justification, n'est-ce pas? Et oh non, parce que il faut. Non, il faut que nous-mêmes nous ayons conscience que le pays doit se construire. Est-ce que les dépenses nous les dépenses raisonnables? Est-ce que pour se discipliner, il faut imposer aux disciplines, soit il faut et aussi normalement il faut mais ce que pendant longtemps, vous avez peut-être motozo mais la masanga au lobby au tiki
ce que Moutoumouka Zotala, ce qui effectivement est sobre, c'est pas mauvais. Asa Mwalisu, les colonnes, auto rappelé que le Fonds monétaire international est la Kakibuso 1,5 milliard de dollars dans 3 ans. Et petit à petit, il pensa pour que le gouvernement ait kokisa ba notamment gratuité enseignement, ba projet au président de la République Azali Nango, professeur comme le premier ministre a péci idée à salaka réunion il y a troïka économique nationale chaque semaine après 15 jours ko vanda ko ebane une économie na bichezo kende liboso n'est-ce pas là aussi signe moko ya komona que makambo zo évoluer? Non, c'est une très bonne maman Naomi, c'est une très bonne décision. Ezali pratique moko ezali qui institué par le premier ministre Matata Ponyo. N'a évité de garder le même format, c'est-à-dire que est-ce que ce sont toujours les mêmes personnalités du milieu économique qui participent. Mais il faut permettre au Premier ministre à la situation économique en Boka de manière réelle. C'est-à-dire tous les 15 jours, bah, ça les briefing, bah, c'est rappelé, l'Okonini Salami, dans le domaine Mokoto Mususu, essentiellement économie réelle, situation à monnaie Nabiso, situation à exportation, situation à réserve de change. Toutes ces questions, ils sont souvent un peu délicates. Bah, régulièrement tous à niveau nini. Et puis bah question sociale les un peu makasi. Mes collègues l'équipe bah grève les avec moi mingi n'a habité situation sikao mais qu'on permettre le premier ministre Azara toujours na à jour na ba question ana yebaka pas une tokomi pour na ko guider la décision. Mais apparemment, le ministère économique est belé malgré nous soana ils ont une décision monsieur sur le conseil des ministres mais apparemment ils ont vraiment en vigueur de publier ça l'union mais apparemment pour quand ils sont en vigueur tout retient on a mis ça les amours passe ni ne ça la moi bois de faire entre opérateurs économiques na bande économique. Bon, bras de fer ou ezali conséquences pour nanga il y a ba mauvaise pratique il y a régime touti ko le kanayango ezali bato ba mesana ki ba mauvaise pratique bazaki na habitude ce qui situation s'est présentée ba kei ba sololina ba konzi ba pesikanyaka batiki population na pasi biloko wana ezalaki mwa mingi na régime euti koleka awa na 2018 sikoyo baopérateur économique babongwani te comme par magie bazalika na batentative wana koloba bon soki totraîne moke tozali moke bakobosana et puis tokozonga ndenge ezalaki liboso ainsi de suite nakanisi tu fais allusion na makambo etali baprix il y a baproduit de première nécessité. Décision et la ministre de l'économie nationale qui envoie une fois na plateau na yo ezalaki clair ezalaki limpide ezalaki te ba prix wana il faut équita. Mais est-ce que c'est au gouvernement de s'imposer n'est-ce pas faut négociation comment ba prix wana il faut équita ba prix wana il faut permettre mutunyo so azana makoki muke akakolia d'une manière convenable yango ndpe et amélioraka conditions, il y a panier aménagé, c'est-à-dire assortiment, il y a bien, ils ont permis de vivre au jour le jour d'une manière décente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté effectivement que les prix n'ont pas baissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quelqu'un a résisté. Pourquoi les gens ont résisté? Parce que nous avons lobby déjà, bazana ba habitude yamabe ou ici koti makasi bazo tenir nango. Le ministre a expliqué qu'il boye. A lobby était constat on a salé yango et il pense que pour comme la situation il faut chaque partie à examiner situation naé c'est-à-dire le gouvernement atala dans cas il y a structure il y a bas prix et là on est inutile de sa part à longola yango notamment impôt soi-disant parce que il y avait on s'est rendu compte que certaines taxes n'en étaient pas, c'était une façon ya koyiba bato n'est-ce pas? Et puis, les opérateurs économiques, ce ne sont pas des enfants de cœur, maman Naomi, ce ne sont pas des gens où ils ont bakabana sango, misa. Non, bazali bato intention na bango ezali foncièrement mauvaise dans le sens que ceux qui bamoni l'état azali vigilanté, bango ba profitaka.
Nasali vraiment attention pour parler de profiter. C'est-à-dire, ce que l'État a profité dans tous les pays du monde. Pour la population. Mais pour il y a réussi à ça la profit. Maintenant, ce qui profite, ça amène de la souffrance. Pour na bango, bazana makamwa moralité, ils allaient permettre du saluter pour na osunga bateau. Donc, bango, ils allaient profit. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, la taxation en a exorbitante, la taxation en a inappropriée, ils allaient permettre bango ba côte ça peut bilo comme moi mike na simawana, n'est-ce pas, pour na regagner. Parce qu'au final, ce ne sont pas eux qui supportent ça. Voilà des bateaux bazako bosana, bazolo bak non, ils ont musana bango, l'État zako pour chasser bango, mais non. Pio diwana to bout de côte to bilo comme sous maboum, je sais pas quoi, chinchard et autres. Ils allaient importateurs tende badia kango bango nyoso. Peut-être même na mesana bango comme raté. Mais c'est la population. Donc on fait porter ça à la population et l'État, les pouvoirs publics ont la responsabilité à protéger le peuple, à protéger la population. C'est comme ça que le ministre avait dit, venez ensemble, soyons autour d'une table et discutons pour total et l'okonini tokolongola. Moi, je continue à maintenir que ça s'est fait de manière concertée, c'est-à-dire que ça a quitté balamuki na tongo bamoni yango na information, et ça dit le ministre même Dirkab na rappelé qu'il y a un courrier moko na tangaki mwakala était babengama ki na concertation. Et puis ba signé ba yokani balobi que toko appliquer yango. Après yo nanga to yebite ba bandi ba comportement na bango ya mabe les lobby lokozali te tout le monde qui même ba micro baladeur ta ya soki ya yo soki ya ba collègue na mususu bazoki na ba chambre froide ba roya bo chambre froide des allées fermées le bureau kozala parfois ba komi pe ba numéro ba komi prité ton compte après mususu compliqué. Voilà, donc ça c'est le résultat des mauvaises pratiques et je continue à soutenir que l'État doit se montrer sur cette question-là, le contrôle a posteriori, je dis bien le contrôle a posteriori, très féroce. Madame, est-ce qu'on y a dit que la société minière y a beaucoup tant qu'on va amende, yo nanga tolandara information, to yebi ba amende ya Union européenne, ba amende ya autorité des revenus à États-Unis. Ils ont maseki, ils ont 500 millions de dollars, 300 millions de dollars. Il y a tricherie, il y a ba moteur, il y a ba BMW, na ba VW ça qui ba milliards 5 milliards de dollars américains pe mutazo futazo consolaté pourquoi parce que bazaki miyibi il y a eu procès ba tout ba perdre ba longue ba PDG ba longue ba musu ba kota na prison et là on ne dit pas que oh, non l'État Union européenne Commission européenne les a pour chasser ba opérateurs économiques les a ko nyokola bango non parce que ba yeba ki loi tant au bouki ango n'est-ce pas il faut ala sanctionner. Moi personnellement la exhorter ba pouvoir public na biso ba rester serein, ba constater kaka été ce qui ba décision ba zwa qui ensemble na ba tu ya fake. Hein? To ba décision wana ba zwa qui ezali appliquer que la loi parle dans toute sa rigueur. Mukolo tango tukoyoka ke ba sanctionner bango. Ba tu bazali na makala pour importer biloko ezali impropre à la consommation humaine parce que pratiquer ba prix moko ezali illicite ezali ba prix moko usuraire o ezako yiba bato na basali prison comment on a été habitude de changer mais tu rappeler moralisation et côté la vie économique mokolo ya lelo nde to lo ba boye ba maman ba te car ma chambre froide bazaki liboso hôtel de gouvernement pour na osenga notamment que gouvernement a l'année d'opérateur économique apparemment bazo te kabiloko oye na chambre froide okuti ba tiena au prix te okoti ba pesi au prix moko ya kala wana et puis ba te ba ko te que la biloko ba te que lo bah oui, bah, 5 cartons par jour. Donc, bah, on est donc un peu de oui, et ça, bah, manœuvre dilatoire. Bah, ben, en gros, le français, bah, manœuvre dilatoire. C'est-à-dire, moto, azo lingo kenemene, tazo kendete. Parce que ça n'a qu'au, bah, ça qu'on tester, gouvernement, ce qui a zali sérieux, parce qu'on énerve la population, comme ça, tant que la population a silica,
a kosilika contre bango gouvernement cédé gouvernement cédé est-ce que professeur Ntongi Lakama lelo tokoyi koloba que gouvernement azangi mbongo ya ko carrément ko somba biloko yemoko comme mango na eza musana été maman finalement le gouvernement va se retrouver à faire tout et n'importe quoi à quoi importer les douceurs ezaki ya l'état orgaman ezaki ya l'état orgaman ezaki ya homme d'affaires moko belge comme on ezaki William Damso. Mais na kanisi à Koli bana pe ba kitani était aller à Kamati à se retirer na mombongo wana to tant mususu bato ya régime ya Kalaba buka ki mupanzi moya ko bana musana yeza quitté comme beaucoup d'opérateurs qui auraient pu être des nationaux, n'est-ce pas, qui auraient pu être engagés dans l'opération lelo basali souste ba Lusakivana ba Dokolo ba chambre fois des aiki wa ndenge na ndenge lelo basali té. Parce que le gouvernement a changé cet état des choses. Il faut accompagner l'entrepreneuriat, accompagner les jeunes. On a insisté à mingi que sur une révolution, il y a solo nombo qu'on a vu il faut musala on esa na bateau bazalina no bilenge. Batu yambula na biso ba changer kate. Parce que bazana ba habitude na bango makamona bango c'est babota misisa ya mabe to ya malamu etika la kalibela moto lokola ngali so nazana misisa ya malamu ekutika la libela soki eza pe ya mabe chance penza pona changer ekomi kaka nzambe asala hein yango nde tozo vivre mais soki gouvernement a s'engager président Lobaki a ninga créer ba millionnaire il faut ba millionnaire wana baza ba jeune entre 25 ans et 45 ans. Basunga bango tezali sungite ezali droit na bango comme ba congolais bakende na banque moko d'affaires où il peut permettre l'état kamati missionnaire à loger kuna apesi conditions ya accès bilenge wana bazo sangana 3 4 bazo sala faire ensemble ba fuluka ba comme riche ba bana ko sala compétition contre batuana ce qu'on l'a dit bien batuana lelo baza ko pratiquer ba biloko wana mingi baza ba paya. Ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas honte de le dire, xénophobe, mais ce sont des étrangers. Bateau balingité congolais a se développé, bateau balingi mingi Congo, mais pas le congolais. Parce que quand ils sont allés en négociation avec le gouvernement, ils ont menti. Il fallait Koutuba assermenter bango na ba réunion wana devant un officier du ministère public ou bien devant un OPJ, n'est-ce pas? Ba assermenter bango qui ba ça engagement moko sincère. Tout ça qu'on constate que l'engagement est acquis sincèreté. Parce que le gouvernement est en train de se Azael et l'on a difficulté, Azael et l'on a solution. Comment à quoi faire effectivement baisser le prix wana alors qu'on est allé prérogative naïe, n'est-ce pas? Madame biso na économie to yebi que l'on a motu yana pour l'amboka ils allaient stabilité des prix. Tant au prix wana et l'on a yebani zalaka 8, n'est-ce pas? Lobby est commis 9, lobby est commis 11, mindondo est bandi. Pas signoso est bandi, parce que Moutarota est commis 8, est commis 9, et le 8 est commis 9, est commis 11. Bon, ce n'est que 3 points, mais 3 points en économie, les alliés belés. Et qu'on a des conséquences, tant qu'on va multiplier en gros, est commis difficile, n'est-ce pas? Donc, tous les a besoin d'être pris et à la stable sur le marché. Et puis, où met là. Parce que ça permet à s'organiser, à la projection et l'activité naïe, à ce qui n'a eu crédit les lots, n'a dans laps de temps 5 ans parce que variation n'a quand il y a mis sur le cause à ma casse et puis il y a moyen d'anticiper variation pour na kukako tempérer organiser activité mais c'est il faut le bien les kamba dollar ba te bele bazolo ba que dollar ou te mata ba ko kitisa ngote et puis pouvoir d'achat penza est très faible na ngambo ya population pour na likamba itali dollar likamni ko ekoloba na bana mboka pour ba comprendre penza na ngambo wana ni ezo salema. Merci maman pour la motuna wana na kozonga lisusu koloba boye ya solo dollar et mata et comment les lots 2000 francs. Mais où ils allaient plus important, où il est qui motuya pour nabiso, ils allaient être quantité wana ya sika, ils allaient stable. Au moins sika, tout ça na 2000, 2040, 2030 francs, tout ça ils n'ont pas boula mi balé, n'est-ce pas? Ils allaient nous mingité, mais c'est déjà un bon signe.
Et là, si mutu oyo à se rendre compte à ça agent économique, à teka biloko na ya saka ba faire na ye. Ayebi que dollar, so na ke na zongi na okuta onne na tikaki yango, à cause un peu moins stressé. N'est-ce pas? À cause se permettre à organiser activité na ye. À cause se permettre à même engagement mususu, n'est-ce pas? Pourvu que mbongo wana ou bien parité wana ezala stable. Mais pour nous permettre de stabilité wana, il faut rentrer à dollar ezala. N'est-ce pas? Bon, ils ont un niveau parce que rentrer à dollar effectivement ezali. Si vous avez un dollar équita, pour dollar équita. Pour équita, il faut yango dollar na kati na mboka na biso ezala ebele koleka bato baza nango bosenga bazala moins que bato baza ko sala demande lelo. N'est-ce pas? Il faut que ceux qui demandent cette monnaie soient en plus faible nombre que ceux qui la proposent, n'est-ce pas? Ceux qui bateau bazan na maboko batuli nango bakokitisa ngo talo. Mais tant que bateau bazan nango besoin basa plus nombreux que bateau bazan nango na maboko, n'est-ce pas? Bateau bazan nango na maboko bako fixer toujours prix likolo. Lelo kene komeka koteka dollar na 22. Muta osomba te? Pourquoi muta osomba te? Pour mutuni sayibi que ça na 20. N'est-ce pas? Mais ceux qui na 20 okoki kosomba te et cause na urgence na yo ou cause la prix somba na 21 yangonde et matisaka parité wana ezali eloko moko te ya koloba ke baza ko manipuler quelque part ezali réalité et pas baza ko teka na baza ko somba baza kutana. Il n'y a rien de politique là-dedans. Il n'y a rien de politique. Mauvaise foi peut égalité. Mais ce qui est là, gouvernement a monique bon, nazana ba dollar et flou kiawa. Na ebe loko na kosana ngote a sopi ango lokola tozako lo bana lingala ka ba sopi ba mandefu to ba sopi ba mobali wa nani azala président ba Biden ba sopi ango na marché, n'est-ce pas? On va prendre à cause de la tête, prix na ngo kita. On nous reproposait on a 1500 francs congolais. Mais ce n'est pas le plus important, je continue à insister, le plus important, c'est la stabilité. N'est-ce pas? Les pouvoirs publics basant la responsabilité, l'autorité monétaire, l'autorité politique basant la responsabilité et la stabilité. Ceux qui basent pour assurer la stabilité, moi je considère que basent pour remplir par un contrat. Ou éthiquement la parité, ils allaient agents économiques, demandeurs, vendeurs, il y a bambongwana. En fonction de misala non banda ke tokumi vraiment na suka émission na biso na osenga 2 minutes na régie pour que to lobela likambo yo selon rapport moko ezali qui rendu public na mois avril 2021 au tozali IGF alobaki que augmentation il y a 60% ya ba recette il y a régie financière il y a RDC Salemaki pourquoi répercussion na ngo ezate na vie sociale ya peuple congolais parce que to ka recette et mati mais bana mboka ba moni loroté pour nani. Bon, maman, mais un mécanisme économique, il soit qu'à temps pour un impact dans la vie à mutu moko. En réalité, il y a un impact dans la vie à bisognoso, n'est-ce pas? Mais pour impact, on est comme Mathieu Paï Nangai, il faut se manifester. Ceux qui mosolo yangai et mati, ceux qui ba mati ngai salaire, c'est que la recette IGF on est comme l'ingai. Mais na komona ngote tango ba koyipsanga ke monnaie est stable que ba réserve d'échange qui 3 semaines et commis 2 mois et commis 2 mois et demi bani que dans 3 mois ainsi de suite ngala koyebate n'est-ce pas? Or ba indicateur wana ezana influence makasi likolo économie na biso. Autre chose aussi, il faut koyeba maman pas si na biso ya kobuta du fait que une grande partie de notre économie ils allaient les sous na maboko na bisoté. Voilà, ils a peut-être pas si pour nos kolobayango, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. L'économie congolaise est majoritairement na kati maboko ya bapaya. Ils ont la mine, ils ont na maboko ya bapaya. Ils ont na commerce de gros, ils ont na maboko ya bapaya. Ils ont même certains commerces de détail. Tous les produits de première nécessité, on a bazali étrangers. Au bazar ko gagner misolo belé na ba effort au gouvernement azako sala. Donc notre salut viendra du fait du biki na biso ko utana capacité na biso lokola bana mboka ya ko modifier ba équilibre wana. Ça va prendre un peu de temps
pour na modifier yango parce que biso moko toza lisusu na kati ya ba activité wana te. Yo ozomona chinois lokola mosusu azakoloba chinois ntango aza propriétaire ya mine okomona ye na nzela be okomona aleki ake na concert apesa mbongo aza concentré na mosala na ye. Voilà. Mais nga namoni ke bilenge mwa ebele baza kotambola baza kolekaleka baza na misala kosala te. C'est ça qui va modifier, n'est-ce pas, le vécu quotidien des Congolais. Tant que toute cette masse-là va trouver débouché et pas y a ça musala, va trouver débouché et pas y a produire quelque chose, n'est-ce pas, et en produisant quelque chose, ils vont rapporter ba possibilité na ba famille na bango et puis et que se répercuter na quotidien ya moko na biso parce que capacité ya mboka et augmenter tant que capacité ya congolais et augmenter. En tout cas, et ça lui passe, c'est comme on a que bah mine presque non c'est un beau cannabis sur la boucle papa et puis pourquoi makuna il faut tout na au sein la permission bah chinois donc c'est vraiment compliqué pour un beau cannabis surtout comme na suka et monsieur qui est politique à mon collègue le professeur ceux qui aux alliés na liloba moko pour na liloba suka pour ngai na émission na kangi biloko mi balé que l'état congolais zo bunda kasi biso pe lokola jeunesse lokola ba io bazali ko luka lobi que il faut que tous en ait un projet ou que ça soutenir pour que l'hôpital bon sambuka na biso ceux qui sont dans le basuko pour que le peuple congolais cause ani. Maman Naomi merci nakoloba na moko na biso bokasi na entrepreneuriat. Il faut qu'on meka, il faut qu'on luka, il faut qu'on bunda, il faut qu'on botola indépendance économique au Congo aza koluka depuis 60 ans et comme réalité. Soko zana makasi ukabilanga na yo bunda yakana biloko wana na kisasa teka soki nzela ezali te bosala comité bo bunda bakonzi babongisa nzela wana. Ce sont les Congolais qui en se battant au quotidien comme ça de modifier lolenge ya biso ya bana mboka ya vivre na Congo. Mais na rythme makambezo kende pour que tout le monde a payé que répercussion on a vie penser sociale ya peuple congolais ko aux combien de temps? Maman Naomi toza na télévision na kolinga koza moto azoko kabola espoir elikia plutôt que moto azoko pesa si réponse ko bangisa ba ezaka musala moto pa bonga esenga vie mobimba. Il faut chaque Congolais à mon que c'est toute ma vie on a kobunda pona bonheur na ngai. Bonheur ezaka loko tolandaka tous les jours. Même ngai mudanza mukolo lelo naza toujours un espoir que lobi na ngai cause la meilleure. Ce qui espoir est dans la carte de la jeunesse congolaise. Les miracles monde recréé en 2 ans. Les miracles monde recréé en 5 ans. Les miracles monde recréé en 10 ans. Tout dépend. Il y a image, il y a bonheur, il y a Congolais qui se représenter. Bonheur nabiso est dans la carte de la parti politique. Bonheur nabiso est dans la carte de Moussala. Moussala, encore Moussala. Merci beaucoup, professeur Tungila Nkama. Tozaki na mokola lelo, aza professeur, il y a université, il y a Kinshasa, université de Kinshasa Inikin, et na elongo to soli mwa mingi na o etali bon économie, ngala kangi loko moko ke to pesa musala place ya liboso to tika nanu politique eza mabete mais to tika nanu kolandaka boye po eza pe moi pas to misana ko yamba politique mais le ko yamba ki scientifique eza ki très important pour to pesa moi équilibre na ba connaissance na biso eza te kaka faute na ye to kanisa so ki intel a côté na pouvoir zana baguette magique a beti pas nyo se changer mais to kuti ke ba réalité za mususu pe muto moko azali na problème penza makasité il faut biso yo selongo to travailler pour que mboka na biso et que na biso za ki kindoki politique émission il y a le 3 septembre 2021 la ville province de Kinshasa to enregistrer émission on l'a dit biso partout dans le monde comme la biso pe to za toujours wala pour na ba critique na bino pe ba suggestion na bino oza na thème oza na question pour na professeur comme la biso to ko poser mbala ya sima to pesi bino mbote pe merci minane boya ki biso partout na mokili mobimba na loba toujours que to linga mboka na biso République démocratique du Congo pe to zala bongo kolongola ignorance poto luka ndenge nini kobongisa ekolo wa biso nzambe abenisa mboka Congo to kutani lobi.